Bande ko boyoka ba révélation oyo bato ebele bazolinga koloba te, ba révélation cachée, ba vie mystère, vie à salité à faire rigola. Nazo bimisango na kati émission. Avant na kota kuna bande ko na koloba na bino boye. Bo banda komituna. Pourquoi batu nyonso oyo bazalaka contre Fally? Nde batu ya feri. Pourquoi batu nyonso bazalaka contre Wera? Nde bakangamaka na feri. Lelo batu nyonso baza contre héritier, bango tu pembeni ya feri. Est-ce que zalaka par magie, par surprise, ou bien zalaka plan moko préparé? Batu ebele batia la likambwana quand penza te. Mais ba vérité nazo pesa bino na kati émission. Encore une fois, pourquoi ba ennemi ya feri et a Fally Ipupa? Nde boko kuta vraiment pembeni ya feri. Batu nyonso balingaka Wera te, héritier tana bete. Fally Ipupa te, nde boko mona ba communicateur, batu oyo pena feri gola kangamaka na bango nde batu wana. Tozonga simatangu héritier alongwe maison mère. Moi tourbillon ezalaki wana. Fere gola récupéra héritier, bakoma batu moko. Basele yo ba récupéra héritier. Tangu héritier ko reconnaître que non, oh nzelo nazo landeza nzela mabe. Azongi na ye makolo ya Wera, azongi a bonne relation avec Wera, akomi nani ennemi ya ba héritier, ennemi ya ba fere, ennemi ya banani ya basele yo. Donc so botali bien soki oza pour Wera okomi ennemi ya feri, soki oza contre Wera okomi pire. Irene Mabweni bambote ya trop, Novo Novice bambote, Mami Sadiki, Edwige Balonga sana, Galai Gokasa, Claude Musirikania, Levis Amisi bambote ya trop, merci na soutien na bino, ba partage na bino, ba j'aime na bino mutezo matisa. Ba émission, ba vidéo nazo sala ko sepel sabino bien sûr. Alors encore une fois tobo sanate avana kota na muzindo ya mutema mabe ya feregola. Fally Ipupa azana ING Arena azana double na octobre après octobre azoleka directement na OD na niveau ya Londres. Ba warrior bino bolingaka vraiment papouche ndenge bobengaka ye. Boya kosala makelele na réseaux sociaux après kosomba babiye. Bo sombi biye boye kotia makelele. Oke kotala muziki ya Fally otie makelele. Ndenge esengaka naza ko inviter na bino. Et puis babino oyo bokolinga pe kokende koyoka muziki ya Inosbi. Le 31 octobre bozanga pete kokende ko soutenir. Biso tout toza ko former liboke moko congolais, tozo tombola musique na biso. Ce n'est pas facile kotia libaya na ba place ya boye. Attaque jeune artiste et Inosbi atie libaya vraiment akosenga pe soutien na biso ba congolais na ba amoureux ya bonne musique na ba griffe na ye tokende kotia ye poa na niveau ya France na Grand Arena, Paris Grand Arena. Ndeko na ngai motema mabe ya fere sika lelo naza ko dévoiler bino botala likambu oyo na leye sika ya Fabregas. Fabregas à un moment donné se botali bien akomaki afroi na Wera son bazalaka so a bon terme te. Bato ebele bakendeke nango na ndenge ya lukuta. Fabregas azalaki produit oyo vient na biso Koffi Olomide aza ko utiliser pona ko atteindre Wera. Parce que boyebi na batu nyonso ya wenge, le seul artiste oyo azalaka vraiment makasi pona kokweisa côté vient na biso Quadra ezalaka Wera. Parce que Quadra asakana na Jibe Mpiana, asakana na Jibe tina Moelle Épinière na ye, kopanza tina famille na ye, asakana na Blaise Bula, asakana na Adolphe Dominguez. Tango monaka Adolphe azotelema akende ketso batangi kombo ya Koffi parce que asakana na ye. Alors pour Fabregas azalaka petit moko ya respect ayaka akendeke pa ya Wera de temps en temps. Azalaka pe côté Koffi bomonaka sika Koffi alingaka utiliser ye na ba makamu na bango ndenge ezalaka pona ko atteindre Wera son. Sika Wera timbela idéologie abwakisa Fabregas parce que ayebaki non Fabregas ne place nzele ko bima pona ko sakana na ye.
Alors ba malili wana ekota Fabregas tango ba série wana yena Kofi nani oyo Ferepe azalaki na makambo ya Kofi sika telema ke nini Fabregas abebani na wera nani Feregola a récupéré ye tango abebani kana Feregola na wera sonne pardon Fere a récupéré ye yango lelo bozomona Fabregas akoma yango tango a récupéré ye Fabregas akomi mal à l'aise ya makasi bien que asengaki ko faire fali pour pas pardon kala bomona ki awa kala mingi te boyoki ba mwa eloko moko boye fe wera fali abeta ki e kara eza ba biloko ya bien parce que aza déjà na conflit soki botali pendenge makambo tambola na musique na biso e komi na baka eza ka ya fali héritier na wera sika Fabregas comme aza contre kawana fali pupa abetie kara yango bomoni sika kara na ye wana ake pa ya Fere bazokanga ba photo bazoloba bango pe bazokota studio donc mutu nyonso azalaka contre soit na problème na fali problème na héritier problème na wera akomaka automatiquement mutu ya Feregola bozwa pe exemple ya suka awa problème ozoleka entre héritier na Fabregas problème héritier na Fabregas pona kokota na conflit wana Feregola aponi kobanda ko s'afficher publiquement na Fabregas obi pona kosala nini azolinga aswisa motema héritier sika na ndenge aza kosala boye kotoyo pe fali na héritier na kati ya studio bozomona ndenge makambo ezotambola mutema mabe ya Fere mutu nyos oyo aza pour wera pour fali azalaka ennemi ya Feregola automatiquement mutema mabe ebima wapi to banda kotala makambo avec maneti intellectuel Fere mutu a détecté ye wera son pauvre a qu'il était po azalaki na mbongo te atikala jamais koloba botami akoli na famille ya mbongo Feregola na moyo azalaki nango na ndo sekayete menzambe a permettra aleka na maboko ya wera koleka na maboko ya wera eza ba bénédiction parce que Fere o azalaki ava wera na Fere oyo après wera aza mususu. Mais ingratitude wana Fere alingaka ko afishango na monde on dirait amisalaki azobosa ke po akoma ye ifalaki aleka na maboko ya wera sika conflit na bango JDT ye moko aza koloba ndeko nanga zonga mutu JDT ye moko azoleka na réseau social azoloba bakutanaka ayebisaka ke non mais makambo eza bien te Yaya azako conseiller leki que ça ce n'est pas bon mutu wana asala yo boye asala yo boye mabenyo so na vie ezala na famille no propre mabe ezanga kate problème ezanga kate mais Fere azola kisake on dirait yende basala ye mabe ye moko awa na Top Congo aye ko loba ba vérité alobi asala nzembo ya vieux jaloux po wera azoe ba musicien mais soki botali na fond ezape vérité te eza lukuta Vieux Daniko esiko zali na pesio mbote avec famille Mobimba sans oublier Kadi Djangoma na mobali na famille Mobimba na niveau ya Alberta précisément na niveau ya Edmonton wana boz passé ba moment na bino a été à bien Fere mutu abandai kozwa ba musicien na maison mère po asala orchestre na ye azalaki kokende kozwa ba deuxième division ya maison mère mais wana atikala kolobate mais azoloba ke bazwa ye musicien mais azobosa na ke ye mutu abandai kozwa ba musicien na maison mère mais azolinga komibimisa mutu malamu un ingrat tangu alingi asala mouvement ye mutu abengaki Fali ayebaki valeur ya Fali ayebaki savoir faire ya Fali ayebaki grandeur ya Fali po azalaki na difficulté ko sala mouvement ye moko il a fallu abenga Fali po Fali azalaki déjà eloko Fali déjà bimana ba kibinda
abima na batalala te. Fali aza na histoire yango Fere akende koluka ye po basala likambo. Mais comme Fali azalaki na vision asia komaki déjà que akozala meilleur ya Caraïbe na Afrique, aboyaki ba biloko ya ki congolais, il azalaki na vision de loin. Ingratitude azobosa na ke alingaki pe force ya Fali ne bande azalaki ko négocier présence ya Fali na makambo na bango, azo ignorer yango lelo. Na quartier latin ya Kofi Fali fi le chef d'orchestre pendant que Fere Gol azalaki kuna. Fere azalaki subalterne ya Fali azalaki chef na ye. Mais lelo ingratitude wana, reconnaissance wana, polo bangana za wenge, Fere oza wenge te. Oza mwana ya wenge. Ndenge lokola Jibe Mpiana, Badof baza bana ya wenge, yo oza wenge te. Oza mwana bandale te, oza mwana ya ngiringiri. Fali aza bandale. Yen aza kutu wenge koleka yo parce que influence ya musique na ya loba azoloba ye moko eza wenge, mais yo oza mwana ngiringiri. Fabrigas aswani azali conflit na héritier ozui akomi camarade na yo. Depuis kaza na problème na héritier akomi camarade na yo. Donc yo zalaka toujours mutu ya ba conflit. Yo bombaka batu bazana ba conflit nde bazalaka batu na yo. Mukolo bakoyoka na bakotika yo. Mukolo depuis ka koyoka na héritier bakotika yo. Mukolo depuis ka koyoka na soki na nani na Fali bakotika tika yo. Donc yo za mutu ka ba problématique. Et puis tant naza koloba boye okomona ba insensé na kacha ba commentaire ba koloba bilobela. Ndeko na ngai nga nazoloba ba vérité. Fere aza mutema mabe, aza ingrat, aza jaloux, alingaka te batu bazala bomoko, alingaka te batu ba progresser, alingaka te batu ba sangana. Ye aza esprit ya division. Esprit à division et la taille kala. Bota la tangu basangani na ba dynastie. Ye muto asangisi soit disant ko sangisa batu, mais ye muto panzi pe bango. Ayibi bango bambongo, apesi bango donc ba yembeli ye azui mbongo bango bazui eloko te. Muyibi détourner ko azako détourner batu. Encore une fois bande ko ngana eloko nazoloba, bo vérifier soki na lobi mabe, bo vérifier moko na moko. Après komona ba mama moko boy ba sila kala ba sala ba essayer de sayo ba sala kala bango ne ba koleka kobanda ko finga nga pour rien. Est-ce que loko na lobby awa na lobby eloko ya mabe? Est-ce que na lobby lukuta? Parce que bino ba goloa toute vérité n'est pas bonne à dire. Bolinga ka vérité te bo meseni lukuta. Mengai na komema bino toujours na ba vérité. Bolinga te vérité nde kozala kaka. Bon partager, bon commenter selon vous monnaie la ngam tunabino Gilmas.